Moi, je n'aime pas ça, monsieur. C'est quoi ça? Bah, comment là, madame, va extraire besoin dans la ciment. Là, où sommes? Eh bon, ça不是现在的。 Ceux qui vont autoriser que biso basala nzambe, hein, ba volontaire, bon bazan esprit à biso qui dans soda, ba intégrer biso, plutôt ken. Ah là ça va. Oh là t'es tenu. Oh, mais na soda, c'est qu'on a tenu tenu. Fati a du pouvoir. Tozo ken, a côté guerre. Alobi a côté nini, base à nini kuna na nini. Ils ont ça ma paix. Mandé ngesi là. Problème est à cause de l'élection. Hein? À Ouzwa. Au Bandela non. L'élection où ils ont eu comme tu organises. À Ouzwa. À ça la bien, ça la ma bien, mais ça m'a saponier. De ça n'est pas des mandats. Oui. À ça des mandats. À démocrate, pas qu'on respecte. Encore une fois, je me livre, mais t'as choisi, me laisser. Il passait tout dans mon livre et miam. Tu n'as pas la jambe, c'est là. Et miam, je t'aimais à mourir, mais j'ai fini mal aimé. Quand j'ai mis mal à vivre, dis-moi qui a idole. Ils sont dans plein de mots. Nana Linga de Niles, je t'aime jusqu'à la mort. Oh, Pasteur Marie, Zongelanga, mon bébé. Chantez! Il y a des pasteurs qui se sont retournés en arrière. Or, Mokanda Ibré et Lobi, nous ne sommes pas de ceux qui se retournent en arrière pour se perdre. Nous sommes pour avancer, pour gagner la vie et pour avoir la vie éternelle. Amen. Je suppose que le lobby, mais lobby, au tient monoko, au tient le boko na monoko. C'est ça. On comprend. Moi, je suis au Qatar. Naïbi que manque on est allé, bah prophète Belé, bazaza nango et Belé alors. Bon, si quoi? Tout ça quand moi désiré, il y a un chiffre 7. Bongi sa vie na yo. Parce que nous sommes, la nuit est avancée. Nous sommes au 6e jour et la nuit déjà. La nuit est avancée. Quand on a repos, quand on a 7e jour, l'enlèvement c'est très bientôt. Ceux qui vous ont distrait, et talibino vous allez rester. Même si aux autres prophétisé du collab à nation, même si aux gens ont belé dans l'avion, mais ceux qui ont raté l'enlèvement, tu vas souffrir au salabo. Parce que c'est cause de la grande tribulation. Gloire à Dieu. Mais ngai na zolité. Na bien na zolité pour l'enlèvement. Pour la facilité na vie tous anango. Parce que le lobby nini et lobby boyé. Et lobby que celui qui aime le monde se fait ennemi de Dieu. Gloire à Dieu. Alors moi je peux pas aimer le monde. Pas le monde que nous habitons, c'est-à-dire les plaisirs du monde. Les plaisirs du monde. Ah voilà, je peux pas aimer ça. Hier. Bon, hier. Parce que les ala qui n'a pas 22h, 23h. Avant la pour na la muka il est long en retard, na ba 2h pour na 100 000. Mais na ba 23h moins avant la na ju Bible na fungoli. Tant que na zo fungola Bible est tombé juste na verset moko o na lingi na tanga. Ah. Tango na fungoli nde na yoki mungo koloba na ngai. Abi Josué Rehoboth. Tango nzamba lo belinga bo. Abi que tu vois maintenant c'est le repos. Wow. Oui. C'est le repos. Ndiablobi Genèse chapitre 2 verset 1 à 3. Gloire à Dieu. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. 2. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. 3. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en leur faisant. Le 7e jour. 7e jour. Ils allaient signer à perfection. Ils allaient chiffrer à perfection. Ils allaient chiffrer à repos. Wow. Donc, il y a un zamba lobby nanga, a lobby que maintenant,
Les repos arrivent. Bozo kota na repos. Mais ce qu'il y a des repos. Et spécial Sunga orphelin. Tout soutenir orphelinat vida. Nakata orphelinat vida. Bolingonde vandi. Ndenge okanisi baye bazo telengana. Nzamba pambola yo. Orphelinat vida. Nzamba teliso na ye awa. Eloko nyonso za nango. Yaka contacter orphelinat vida. Misolo na yo okabola yango na banani. Orphelinat vida. Esika bazozwa bana o baza orphelin et baza délaissé. Nzamba sino na moke kanisi na orphelin. Orphelinat vida eza train ezolokota ba orphelin botie essence po ekoma la destination. Nzambe na lola mona bina pambola bina vraiment azongisa ya ebele. Vraiment na oyo nyonso bosalaki. Lelo toyesu na lisolo mosusu kosenga na bino ke tozweli bana esika ya monene. Tozweli bana esika ya kitoko. Tozo futela yango chaque mois. Bana na biso fo balia, bana na biso fo bakende classe, bana na biso fo balata, bana na biso fo baza propre. Nasepelaka na donner oyo bango bayoka mbongo na Nzambe et puis basalaka Nzambe asengi parce que c'est eloko Nzambe asengi na biso ki Nzambe tu m'as donné cette vision. Mais je ne vais pas travailler toute seule. Bah, bossa le cas, bah, provision a tout autour de moi. Nayango, Soki Olingi Osunga, Bengabiso. Na plus 1, 64, 75, 33, 43, 10. Topé, Bengibiso na plus 243, 97, 666, 66, 04. Moi na maman, Kobuka na te yoka lisolo Maman Justovitz, yene coach le poste ya nzoto na bino. Aena bakisi ozo traiter ba tempo banduta baboko na ndenge oyo pesaka mbindo pe bosoto na kati ya nzoto na bino lokola poche des yeux ridna elongi deisima o profiter na cash ne okoma kobomba elongi okoma kokela nzoto na osoni kobuka na te lukaka ka mama Justovite okozonga lekeleke mwete ku mama na ngai babi mama Justovite azo soigner nyonso etali loposo ya nzoto na bino yo muto betela batampo esala keza mvete silaka te elonye nzuluka ekoma lokoma batume na depo makala yaka po tebi docteur azaka moko coach azaka moko kozoe eza nango facile azape na Facebook WhatsApp basite nyonso internet soki olingo zo ba produit na ye livraison nango eza partout dans le monde tobeta w bolingo na théorie ezanga monyokoli mais sur terrain kotakoli kiboma moneto monaka o humanisme yeye chéri okwaki wapi pa pardon ya baba oyoki soni te. Oui, je confirme des boutiques etikala moko na République démocratique du Congo. Miss Lo boutique amemeli biso poto na Kinshasa. Ah, merci mingi na maman Laura na ndenge omemeli biso poto na Kinshasa. Bonjour madame. Bonjour. Ah, les amis, Miss Lo boutique, tout est à l'arrivage de la France, États-Unis. Nous avons un prix de Kiko. Contre Kiko. Non, quand la bureau se sont baya ya Tokinte oui. Ah, Tokinte. Ah, les amis Paris, États-Unis. Les amis mélange na quoi la même différence tango parce que le rangezo par colibo tu fois de tenir sur tu va pas mouchard non c'est longue. Pas biso pour de ça à 48 heures. Ah, en tout cas ma qualité na moni et moi na mama kobuka na te. Soko lingi olata kitoko pe baye bayo yaka mbangu na Miss Lo boutique. Nengo okokuta basapatu bilamba ya basi maquillage mafuta ba parfum pe biloko mususu te poto ekiti na Kinshasa pour mon biso ezali basi te tozwami bongo na avenue Victoire numéro 5 commune de Kasavubu topo bengi biso na téléphone na plus 243 85 64 11 889 0033 78 33 03 749 olandelaka papa oyo nini omoni makambo nalandelaka papa wana mokolo yo jeune garçon mo kaka moko olembi papa limbisanga mpona dérangement biso bagene mikongo déjà ekufi bino bozosala ndenge nini mpo mokongo na bino ezala toujours efficace et le silence démarqué. Viens.
Cabinet Dr Aladji 2022. Kimana Lombango chez Dr Ahmed Yakozwa Uko Force pour la faiblesse sexuelle. Aqua pour la hémorroïde. Acacia pour la prostate. Awika renforcé spermatozoïde. Iba pour la colisanzoto ya papa. Arariro pour la infection. Ahmed Azo soigné. Dr Ahmed Azo soigné faiblesse sexuelle, IST, hémorroïde, diabète, hypertension, hypotension, stérilité, rhumatisme, épilepsie, myome. Bengabus 243 82 97 37 164. Soit Oye sur avenue Loubefou numéro 17 na commune Yalemba. Référence salle du royaume des témoins de Jéhovah. Pona Batwamiki Yalibanda. WhatsApp na 89 97 78 138. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote balanyo c'est chez Biso TV. Oui malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na napesi moyini nanga mbote, moyini mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Mbote, balanyo c'est chez Biso Télévision. Très heureux de vous retrouver encore une fois de plus sur cette chaîne, la chaîne qui nous ressemble tous. Chez Biso Télévision, une chaîne de chrétiennes, une chaîne de chrétiens, une chaîne de bons serviteurs et de belles servantes de Dieu, une chaîne qui fait de nous tout ça toujours na sia makolo ya kolo sumasia chez Biso Télévision. Merci na basala nzambe nyonso oyo bazaka na biso oyo bayaka ko aider biso na kata chaîne oyo tout ça édifier. Merci en tout cas na bango nyonso. Merci aussi à toute l'équipe de chez Biso Télévision. Merci à Eli Elias, Chris, Dinish Monsolo à la réalisation, ainsi qu'à mon ami, mon frère Joyce Lokamba qui nous assiste derrière la caméra. Merci. Naba abonné sur Bolingarabi, déjà plus de 150 000 abonnés. On vous demande de vous abonner très massivement. Bientôt là, on aura 200 000 abonnés. Donc merci à vous. C'est grâce à vous qu'aujourd'hui, Tozo continue comme et puis grâce à l'émission, ils ont une émission édifiante, ils ont édifié Biso. Na kozala toujours. Na mosala nzambe oyo aza intègre na oya salaka et puis Moutonatan. Donc moi je l'appelle comme ça, mon papa que j'aime tant. À chaque fois j'essaie de le déranger, qu'il dorme ou pas. Donc mes appels un moment au papa là mais moi j'essaie toujours de le déranger, de savoir comment il va, la santé, comme il dit toujours la santé spirituelle et la santé physique et la santé morale. Donc aujourd'hui on est là avec lui. Prophète, évangéliste, le frère, je suis Lokamba Kunz. Aujourd'hui, on va continuer notre séance d'émission. Tu as aussi même sous prière d'intervention rapide, mais le autre est le 30 juin. Et ça, journée moko d'actualité, on va toucher les 30 juin mon mouké. Et puis, on va essayer de parler parce que l'obinde est le 1er juillet. Donc, tout le chiffre 7, tout le le 30 juin. Mon comment ba question zali bino pe botinda biso que papa il faut qu'il est est assis sa guerre est to lo bela pe mukere bot net au côté là parce qu'il faut payer écoute botinda qui est to zo suite est-ce que laki pour ya ça là voyage bon moi là qui aux États-Unis bon moi là qui na Canada bon moi là qui na Australie tout le temps on va essayer aussi de lire quelques commentaires dans ma émission. Une émission Koleka. Merci aussi à tous mes partenaires, merci à Lévi Paye qui nous a assisté, qui m'a assisté dans Matanga. Merci aussi à Milonio Soa, Eric, partout dans le monde, au Bomeka qui soutenir Madame Jessica Longonia, Madame SKS. Merci à vous, vraiment vous étiez toujours là. Maman Minata Nonga Labile, vous étiez nombreux de me soutenir dans mes moments difficiles et surtout à mon papa aussi. Je n'essaierai jamais de le dire merci, je veux le dire merci en face. Merci papa d'être toujours avec moi. À chaque fois que j'ai un petit problème, vous êtes toujours là à me soutenir, même financièrement, moralement, même dans ma prière aussi. Merci papa d'être avec nous. Voilà, on va faire notre mission. Toujours bonne émission à Bisso. Si tu es avec moi Joyce, on peut ouvrir pour parler avec papa notre thème d'aujourd'hui. Bonjour papa. Bonjour frère Brad. Ah, bonne santé. Qui m'est santé physique. Amen. Normale, santé spirituelle et morale. Tranquille. Tranquille. Très bien. Et le roi dérangé ça t'est. Bien habillé toujours. Ah, merci beaucoup. Comme d'habitude. Ouais. Nangola Nzam. Amen, amen. Ni ne dérangé, bien parlé. À part
mboka eza na kimia te quoi. Bandeko na biso basouffrir omonaki ozoprier mais nzambe osunga kimia ekota kuna. Mais non ça on a lobaki bato bamona ko na ba Canada bamona ko partout. Na Goma kuna bamonyo non te. Te une personne seulement. Quand à un moment il y a intervention rapide, une personne bon. Na este. Na garder comme on a oui. À mon akinga parce que azai ko souffrir na maladie poison. OK. Bon ba intervenir mais kuna ba spécialiste bazali mais simbité et puis musala pe azo ke ni sous terre azali na blocage côté musala. Ya bando senga nde ayande côté. Ah d'accord. Mais na santé a senga mais ba o permettre été. Mais a moninga na ye na koti tina chambre. Balali na mwasi na koti na chambre. Na la mwisi na ye na la mwisi peye ba vandi na mbeto ngape na vandi na kiti boye na to sololi na ye na jimai boya na mai na bondeli na bimela obika et puis ndengo meli wana mwasi no pas mela comme ça bozoya Kinshasa kala mingi te et comme nous parlons ils sont à Kinshasa oui abiki à la muki très bien sans problème sanini ba pe na Kinshasa ba benga il faut te kutana et abi papa ndengo yaki kisiko vraiment to kamwe miracle moko salami kandengo lobaki ndenge salami merci qu'on azo kamwe yo komi ngoma ndeni voilà juste ça si qu'on invité na ko gérer ndenge nini bon na kande na gérer ba mais d'accord la no kamisa monde na kota ki ndenge nini tsoko na chambre na komi ndenge nini na kota ndenge nini et puis tango na ki chambre peut fermée voilà oezo le kela bango ba mona bon bazana moi nini ngana bon to ko solo là je pense c'est lobby ou dimanche pour faire comprendre bon voilà. Et bon côté fond dans le comité na comité na bondela ki pona ba soda na biso na bondela ki pona nini bon très bien sikoyo nzambe ausala na lolenge na ye mais physiquement boye to na ndoto to na nini nzamba meminga kuna te na komi kuna te très bien mais na prière na soutenir ki bango na prière bah ça na côté na ba polémique te na tika tout ba question polémique mais ils ont matanga ils ont yaka tout na question papa me permettre le 30 juin indépendance tcha bah ça là bah on finira il y a Lino à Lumumba lelo na awa na échanger bah ça là ma so ba bongisa $1 million pour na mambana nyo c'est salama et bima qui est tout un mot le 30 bon pour nanga ils a bien na moni loka mabeza on a te eza pe na Bible même Joseph oya Bible tango akufaki na Égypte bakundi ayibisaki ba na Israël na ebi kenzamba ko délivrer bino un jour bolongwa na mboko boko na terre promise soki boke botika mikuwa nanga te bomema yango boke kokunda yango na mboka oyo ya terre promise et tango pe balongwaki ba déterraki bazwaki mikuwa na Joseph bakene nango ata souffrance ba mone na désert na mikuwa Joseph ezalaki wana ti bakoti na kana ba s'installer nde bazwi mikuwa na pe bakundi basalika ndenge oyo ya lobaki et c'est pas un péché voilà bibliquement c'est pas un péché parce que koko na biso to pe ancêtre da biso Lumumba ba bomaki na ndenge mabe ba dissoudre na nini tout et puis selon l'histoire bon bien que baté makambo susuté soda wana donc tant ba tie tono et simbate ne ba bi fo ba kat ba morceler soda na lichette nani nazo kata kati nde tanga kata mutu lino na elongwaki nde ya bi bon ya julino wana ake na yango et le reste ba dissoudre yango au moins siko moi ba zwa lisusu nzoto ezate et ka lino wana nde balandela yango ti bien que ya kufa atikaki pa na mwana na ye nde ba yeko zwa yango donc ils ont symbolisé déjà lino na ye donc mobimba na ye voilà c'est ça très bien donc eza biblique soki balongola yango kuna na Belgique ba ye na yango awa eza biblique dépenser $1 million eza eloko te mpona mutu wana d'accord alita quand même aza quoi martyr très bien vous comprendre voilà aboyaki makamba mindele aboyaki l'esclavagisme alita quand même il faut tous reconnaître ça malgré azali pe na moi ba défaut na ye mais dis-moi à lutter pour la mboka na ye mais bobomele nini voilà soko landeli makambo bien ils appellent likambo asalaki te zele na ye pour na mboka mais c'est nga kabatika ye très bien voilà merci vraiment pour alors et là comme dépenser $1 million bon c'est pas aussi grave pour na mboka lokola RDC bako dépenser même plus que ça
lobaka bato bamona makambo surtout ba pessimiste bamona makambo kama mabe mais du moins c'est pas mauvais. Et voilà, bakunda avec honneur et c'est le côté mais gouvernement belge il fait fouta. Oh, il faut mais il fait fouta de dommager famille naé et de dommager même gouvernement congolais biso ba de dommager plus qu'azan de konabiso. Très bien. Voilà. Donc ce qui toqué na makila azan en centre na ngai. Azan anamongo. Ah, ça on appelle makile zali. Ouais. Yango za makile makasi le roi raye. Bon, dans le banini, nzambe nenga sala bato, il y a des sangs froids, il y a des sangs chauds. C'est ça. Biso toza bato les sangs chauds. Chaud. Voilà, il y a pas zala bon. C'est un homme à féliciter hein. Ami tangisa yemoko hein. Ah oui. Ami tangisa yemoko aza courageux. Nzamba zalaki na ye pour ata courage non ndenge nini okoma place wana. C'est ça. Mais courage na ye na comme c'est place wana voilà. Tala oko sazarde tendenge sama lukonda zana alongola président ni moto nommé ezali président Fachi. Alors Fachi olongwe. Pe olongwe ko. Faut ça makasi. Ah mais non, il faut être énorme. Moto nommé olongoli pe kasa moto olongwe. Wow. Kasa ko olongole te. Mais il était puissant. Hein? Alors, il y a un moment que na mes attentes, il y a un balende, allez, pire petit na yemo tout. Pire petit na yemo allez, pire petit na bon, dès que vous voyez là, père, vieux, yo vanda nan, kasa yo pe vanda. Là le quoi na soda, na mutu na, na zala na no na, tiba confession bien zala. Donc le monde va mutasala nyo sorti mo butazala. Oui. Ah voilà, azam mutu amutema pe bien. Pour me tout seul, il a été pistonné bongo. Ah, c'est ça. Ah, c'est politique. Mais gloire à Dieu, héros national, ils ont mérité. Ah, mérité. Ils étaient, dès que vous critiquer comme ça, non, c'était un héros. Mais à l'époque, qui pouvait se lever devant les rois? Roi Zalaki Wana, n'a pas sonné comme ça. Qui pouvait se lever? Il fallait ça le discours. Mais il y a Téléma aussi. Il y a Téléma, Zalaki inattendu. Voilà, c'était un héros encouragé. On a félicité Tilelo. Voilà, que Dieu soit loué. Amen. Mais ce que papa, le OPK les 30. Question de curiosité. Ouais. Tout ça, c'est qu'il est assez. L'actualité, c'est la ranaïbi. C'est quoi? Le concert, il faut mettre PK les 30. Il faut animer le Mumba. Mais concert, il faut mettre un martyr. Ah, il y a un jibé. Tout ça, le monde tout landa information. Ils ont les camots bon bâtiment. Il y a un tangi. Natangi kasi. Il y a un 4x4. Ok. Ba panzanaka, mais ba yokani pona basala concert, pona mboka, et puis Michel. C'est pas bango. Même bon on est 40% de barokende. Bon, pour les soutenir ba soda. Ça m'a bépété. Et ça bien? Eh oui. Et nga moni m'a bête, mais na kokota concert te, pona kota no pe concert te. Bana bota maya. Concert na kende lobaka ya makamanzambe. Mais na kena 2 ou 3 fois. Mais ba concert nyo soto ya mokili tout. Attends, mon akota na hote. Même ya bateau, même ya bateau yoka musique la bona lola awa oktika oke concert mon. Bon, les frères Mike Kalamba okenda pe concert. Non, na kenda concert n'était ni à Moïse Mbiye ni à nini na kenda na hote. Izaka ba organisation ba salaka na orgueil to. Te orgueil te. Na koko boya okende te, peut-être temps. Voilà. Mais ce qui est na CP na ko kindi. Il y a ba Frank Moulaja, ba Ale Moloto na kende na ils na ndinga mabité. Non kendate. Non na kendate. Voilà, on a kende na fait na musique. À l'époque, ba salaka na stade de Martyrs. Ndé stade Tata Raphaël. Stade Tata Raphaël. Na stade de Camagnola. Camagnola voilà. Voilà, stade Camagnola. Ils Camagnola. Ba comme Martyrs na ils a comme ka Monsieur Kabila mutaka changer yango. Mais du moins lingano Martyrs wana te Camagnola muta tonga pesa kombo. Yamana il faut makamyo sezala ka nini. Ils a ko la boulevard Lumumba. Topé école Lumumba. Ponga tanga na Lumumba. Na so diplôme na Lumumba. Ziko yo ngoli kombo, ukomi mokonzo longoli kombo elongo Lumumba. Et comme comment mutum sedan. Eza na sensté. Comme Mobutu. Olongoli ekomi bo. Donc biloko wana ndeza la père moko bien te. Sonde koma kaka bilana yo obenga kaka bilana. Kem Kabo Mobutu. Voilà c'est ça. Donc na mona eloko moko ya grave ya nezate. Soki olingi, okomi mokonzo, otongi ya yo. Otier, voilà c'est ça. Net boulevard triomphal. Vous comprenez? Et Zalaka, nani Kabila Joseph Ntatongiango. Vous comprenez ce que? Mais si quand le président mon exemple Fatia hier, oh il longue triomphal et comme boulevard martyr. Topé comme boulevard, mais pourquoi ça? C'est l'immaturité ou mauvaise foi. Net pas maréchal. Mobutu Ntatongi. Allez mon président Moussa, allons et longue maréchal. Et comme pas Tshisekedi.
Oboya. Non mais nga na zoboya biloko wana. Ah donc ça de martyr rien. Ah te. Donc concert ya wenge bito mana stade Kamanyola. Voilà c'est ça. To songi sa biloko ne sika na yango. Yo tongi otie kombo na yo etikali bongo. Mais benga martyr pour le 4 janvier. Te bongo bato wana tango babumaka bango il fallait basala eloko moko na place ngwana comme ça batia nini. Mais batia kombo na bango. Wana nde tokondima mais eloko yo mutani atongi yango asomaka tala place na babona benga so binchaku soki nini a indemniser bato nyonso bavanda ka wana mbongo tout parce que parmi ndeko papa moko paza na lupango wana tango bapesaka pe mbongo na ye nde salaka ko suma pe mapango kote mususu ainsi de suite. Bon après babuki nde batongi bandako ezalaka wana e consort nde apesi kombo Kamanyola. C'est apesi atongi stade nini pont maréchal apesi kombo pont maréchal le consort. Bon yoso ko parler du peuple. Parler du peuple ye mutatonga atie parler du peuple tout. Mais ngonde ko ya ko changer. Oh tonga ya yo marché de la liberté. Moïse Kabila il s'est naye. Joseph Kabila o président nga na linga. Ah na linga makasi. Joseph Kabila. Mais oui, c'est qu'on a l'obani. Fachi na linga makasi. Ba président na biso. Au côté de Fachi qui est en politique. Pour ce lien Fachi on va la Fachi. Au côté si nani azali président liboso kasi entre bango mbale. C'est qu'on a bani bongo. Kasi. Bon biso toza bato yoke. Ozo baby. Époque ya Mobutu tozali ka bana mike. To ba kite. Moïse Kabila ye zali ka na bongo. Là il a souffra makasi ndé na époque ya Moïse. Tango Kabila ye bon nakolo ba naza clair. Na sepela na yete. Oh, kasi naza clair. C'est qu'on a le bani le brad. Bato kasi nde na souffra na ye na bano mona que président ya zamabe. Ponanga. Laisse-moi dire la vérité. Parce que moi je suis franc, na koko sabatute. C'est ça. Na yelo comme ça non. Voilà. Donc na mona que c'est un homme de guerre, alika guerre. Tango bandolo ba surtout la guerre azoseka. La guerre sera longue et populaire. Oh, même moto ligne de guerre. Zambe nangai. Au lieu kayoka na et tout na bato kimie kota. Ya bi jamais je suis rebelle. Oyo sko kemba. Tala. Na osala penza boyeke na oh non na beta lisona sala 28 jours. Nanzala nane loka ulia te nazo kemba. Époque. Wana de nini 2001. Na vieux vraiment au président de nini. Donc pas ce côté surtout na 98 tant ba rebelle ba kota. Na biso ke na moni liwa na misu. Wana ko tuna na sainteté na zana ngana pe na charge te. Mais ozo kemba na makana. Nazo kemba na ndenge moke terrible. Fazer. Wow. Comme au Zouawapi, courant ezate, ma ezate le côté. Donc au lali au lamuki, na mai na vinzambe na ngai. Moi pe na yiba ezate. Donc bola mususu asali. Voilà c'est ça. Alors Fachi a du pouvoir. Tozo kende akuti guerre. Alobi akotia nini base ya nini kuna na nini. Ezo sala mape. Mandeli ngesila. Problème ezate a cause de ba élection oyo. Aozwa. Obalela non. Élection oyo ya yeka mtu organi. Aozwa. Voilà. Soki asilisi nde là mutu mso akokozwa onzamba pona. Voilà. Asala bien asala mabe menza masaponi de osanega demanda. Oui. Asa demanda. A démocrate peut respecter. Voilà, nation sikoyo de aro memo mulaide. Natiki nanga totika wana. Bon, voilà. Tozonga sikona. Tozongi pona likambo ya est. Ya est. Et sina lobaki. Ba binde kende kuna. Bon, ko kende kuna ezanini. Soki ezana kende kuna. Nakoko na mfute la billet na ngai. Yoka nakiti na Goma. Après arme na zoapi. Na kende sikoyo pa na gouverneur ya Goma. Ya Goma constat nakutani na ye parce que na yebiye. OK. Na zape na ba nouvelle na ye nzamba pambola bisiko zali parce que azamona nzambe. Bato bakansaki ka mutu so ko mbongo. C'est un enfant de Dieu. OK. Na binda kona na koma pe na sala pe prier na ndako na. Na bi mwasi na ibana na. Na mama na yazali. OK. Vous comprenez siko. Donc on appelle mbote gouv. Bisika yo zali nzamba batela yo. Osala musala malam. Amen. Abatelo penza pe guérir là. Pe makambe passé bien. Je te soutiens. Très bien. Voilà. Pour na kolobake na kepa na ye na bon ngana ye. Pesa munduki na kebundu. Donc na ba nini na loi na bango ta musuba permettre te. Ata mo ba oboya. Koboya.
mais loko esengeli nini soki ba autoriser que biso basala nzambe hein ba volontaire bon bazana esprit ya biso ya neki na soda ba intégrer biso petokeni ah là ça va oh là tateni oh mais na soda siko na tateni tendeni intervention rapide songa voilà retraite Silaki oui retraite Silaki retraite est passé bien très bien mais tala bato bazobenga air nyonso soki nafungoli téléphone nanga wana okomona plusieurs personnes bazwi ba intervention rapide na ndenge osakana te gloire à Dieu ke likambo asatandaki nango te gloire à Dieu esalami mosusu mpe abengi mpe biso te mais aparticipe kaka na prière deuxième jour kaka ya jeune azwi solution bamosusu abengi te atindi mpe requête te atindi requête te mais aye obenga nde ntango nzambe asali bamosusu baza na bamessage wana bazotémoigne bamessage ezoya kaka na baaudio na bamessage ya nini tu oyo ke baintervention esali bamosusu mpe baye baza meme na awa intervention rapide bamosusu bazali na bacancer ya libele elimu ya intervention rapide ake boye mammographie konso eloko te bamosusu bazali na diabète tension elimu et ainsi de suite là bato poto bakopera na bango te baza bato batimba bayeba makambo ah oui yo kopera au PC comme au PC voilà alors quand ils témoignent ils viennent ils ont quitté leur pays ils sont venus ici et voilà que Dieu soit loué pour nanga na kolobaka nzambe zwa lokumu pour yonde muto sali et nga nazali simple instrument ou utilisé et que ton soit glorifié mais est-ce que ni nezoya après intervention rapide retraite après intervention rapide c'était aujourd'hui même hein? Oui voilà non bah aujourd'hui hier bon hier parce que ezalaki na ba 22h 23h avant na lala pour na lamuka ilelo mo retard na ba 2h pour na 100 000 mais na ba 23h moins avant na lala na ju bible na fungoli donc nazo fungola bible est tombé juste na verset moko o na lingi na tanga tango na fungoli nde na yoki mungo koloba na ngai abi Josué Rehoboth pe na fungoli bible kana place yango na Genèse chapitre 26 Genèse chapitre ba pesa ke verset banda verset liboso et verset na et salinga malamu donc Genèse chapitre 26 na verset liboso verset liboso ti na verset ya 25 voilà mais si ko totanga nyoso te et pour te expliquer mingi na José Lokamba TV tango kolanda biso pona tu ba s'abonner mingi kuna na José Lokamba TV yo tanga na noka verset liboso yo kama kambizo loba il y eut une famine dans le pays nzalezalaki na mboka ya makasi outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham et Isaac alla vers Abimelech roi des Philistins verset 2 l'Éternel lui apparut et dit ne descends pas en Égypte demeure dans le pays je te dirai ces journées-là dans ces pays je serai avec toi et je te bénirai car sukatawana oyoki abi ke zalaki na nzala makasi na mboka banda ezalaki na temps ya Abraham nzala ne kiti tina ta Isaac mais nzambe alobi na Isaac abi kokena Égypte te aboyi akena Égypte vous comprenez c'est ça c'est pourquoi il y a d'autres personnes aujourd'hui ils ont des problèmes à cause de difficultés à cause de problèmes de troubles à déplacer tikimbo kwa kem pays mususu nzoka lipamboli na yo ezalaki na pays wana te yango avant on se déplacer tout na nzambe alobela yo nakende to nakende te amen noki ozala lokola papa Elimeleki yena mama na nini Naomi na bana na ye amen bakimi Bethlehem parce que nzala difficulté yek nde bake na Moab kuna mobala kufi bana bakufi atikali veve ye moko pe aye ko apprendre que nzamba visiter Bethlehem lipambole komi donc a regretter makasi pona kolobake avant de placer voilà ne retourne pas en Égypte kozonga na mokilité papa kopengwa te kotika nzambe te kozonga na mokili l'Égypte c'est le monde kozonga na mokilité mama na bondelio nzambe akosala na vie na yo akomona
Il y a des pasteurs qui se sont retournés en arrière. Or, Mokanda Ibré et Lobi, nous ne sommes pas de ceux qui se retournent en arrière pour se perdre. Nous sommes pour avancer, pour gagner la vie et pour avoir la vie éternelle. Amen. Vous comprenez ce que donc, Kozonga Simate, parce qu'il y a une intervention rapide, il y a même des pasteurs. Ok, Bapengwa Kanabango, mais Bazongi Nanzela. Yango na Lobi, c'est une grâce. Nous avons fait un gars. Amen. Ah voilà, on fait appuyer. Amen. On fait chic mukati. Amen. Voilà. Gloire à Dieu. Batumingi bongo limitema na prière to sala na makambo to sala. Bateye ayoki bayuti mateya mais à saboter. Amoni ba miracle rien. Basali nyo surtout rien mais témoignage kaka. Et bongo si moto moto. Amen. Voilà. Pour dire que Nzamba lobi, je serai avec toi, je te bénirai. Zala wana Nzamba pambola yo comme ça ya ko investir na RDC. Koki maloko la zoki ma mutute. Kobanga pelo côté, ce difficulté y Nzamba aussi sango. Amen. Mais une chose, Rehoboth. Rehoboth. Tanga sikoka 26. Na 26. Chapitre 26. Bon, tanga sikoyo verset 22. Verset 22. Je lis le nom du Seigneur. Ah. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il appela Rehoboth. Gloire à Dieu. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis en large et nous prospérons dans le pays. Oui, ok. Amen. Parce que Isaac, bien qu'Azali fils de la promesse, Azali fils d'Abraham, mais qu'est-ce qui s'est passé? Azubi Tumba moko impossible. C'est comme si Moto Oko Kansazana Zambete. Oh, Azana Zamb. Nzambe seke Zalawana, Nakozala na yo. Na pas wana Zalaka wana. Zalaka wana. Metala asalibo. Akiati mo la pui. Baye babundisi baswanisi atikeli bango akeni tu atikeli bango mais finalement nakozwa kimia mukolo nini yango batebele basabongo ameki business esimbite ameki boy bamelie asala boy mais pona ni bitumba nyonso kakanga yi. Pourquoi toujours moi si qu'on a ça là nini gloire à Dieu na komi na suka mais awa Isaac alemba kité a persévérer tanga ke ko timo le susu plus mususu babi ba luki le susu na bitumba te baswanisi les sous-soutés. Maintenant, Dieu nous a mis en large et nous prospérons dans le pays. Nzamba ko peso kimia pe ko prospérer. Amen. Loba amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que? Amen. Nayango. Tango nzamba lo belinga bo. Abi que tu vois, maintenant c'est le repos. Wow. Oui. C'est le repos. Ndiablobi Genèse chapitre 2 verset 1 à 3. Gloire à Dieu. Wow. Genèse chapitre 2 verset 1 à 3. Verset 1 à 3. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. 2. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. 3. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en leur faisant. Oui, ok. Le 7e jour. 7e jour. Ezali signe à perfection. Ezali chiffre à perfection. Ezali chiffre à repos. Wow. Donc yango nzamba lobi nanga, alobi que maintenant le repos arrive. Bozo kota na repos. Mais ce qu'il y a des repos. Repos. Oyo tozoloba awa. Ezali repos que nzamba peso kimia. Gloire à Dieu. Nzamba travaille pendant 6 jours. Comme un 7e jour nzamba a permis. Mais yo pe makate bitumba no esi la kate. Ozana au repos te. Bitumba butumo na bon bitumba. Na putu bitumba. Nzamba bitumba esi la. Ndenga silisa ki Isaac ya yo pezo la maman. Au souffriment. Papa, frère, sœur. Voici le temps favorable. Nzambe pe apeso kimia. Ndenga papa sabiso. Amen. Hein? Bitumba nga na kuta na ngona vie c'est impossible. Si on a un bêta solo, tu aussi ça le lote. C'est ça. Et vous avez mission. On a bêta. Peut-être ma solo on a bêta. Vous avez 30 ou 40%. Mais tu as les belés. Waouh. Donc, et puis nous coûtons une possibilité. Mais comment plusieurs fois, tu as la salle voyage. Na fait les parenthèses. Na qui Équateur. Na sombi biloko. Ba pesinga pe akopesa. Et tant que moi na ya chef. Bamasangu, banguba, bangulu, bantaba, biloko tout, pe babisinga kende tango zongo zo ba café. Po ba café belé teli musuzo ko ya ezobeba. Ba kokis. Na ba plantation ya bambila.
comme ça basala pe ba mafuta pona yaki na ba mafuta mususu na ye na maluku na teki biloko na ba mbisi ba nyama tutu na yaki na biloko ebele. Alors na simbongo ebele na zui na komi na pesi mwasi abandoteka $2500 na ba biloko mususu na mona tikala mususu ndeko basiko kanga mbongo ngai ozalaki pa na ngai mwasi amikibwe nyoso to esili na tikali na tata un frère izate même mbongo na zonga izate. Je ne sais pas si tu comprends. Bitumbo na kuta na ngona biso ya sakalate. Bato ba sekinga et consort. Mutu mususu frère Lola comme ne frère Lola ça aza frère Branham. Ya ona lobaka mingi. Ba mama ba sœur ya Branham ba banga kanza mendenga solo. Mais 80% ba frère Branham ba banga nzambe te. Oh soko lingo sala ba business na bondo kolela. Travail na bondo komona okolela. Banga nzambe te. Nabi nazolo ba likambo parce que nazalaki pe na frère Branham. C'est ça. Na beta lisolonga mukolo mususu. On vivra là. Na viva na bango. Voilà c'est. Nde Mon mususu na tikali nango frère Lola. Na pesa il y a 30 cartons à Thomson, il y a Thomson. À Melanga ngo ekende. 30 cartons. 30 cartons. À l'époque, nzambe na ngai. Tala na nazo kenda na décision na ko déclasser mâchoire. Vraiment na comme si vous na comme même 1000 francs exacté. Mais ya za nyo 30. Est-ce qu'on a vendu pas na bato? Est-ce qu'on bato na ba salinga bwena ndenge moko ke impossible. Na moni ke na komi na suka. Alléluia. Amen. Donc na wi ndenge nazo kenda wa aoyeba. Bon, tika na loba vérité. Toi na fungole parenthèse na oka. Nga wana inde na bité soki na kutie na ko déclasser mâchoire. Je ba okanga bakanga. Et soki pe na juillet na otiketa ta na déclasser mâchoire na okena inde tina na l'état. Il faut fouta on. A ofuta na okelpe na kangisi na ngamo ko na kangi na kene tina l'état na tiki. Ne wana et consort soki ba opesa ngai amende ya coup blessure volontaire. Mais yepé escroquerie, habit de confiance. Fa futa mbongo na ngai. Nazo ya titi na komi na kota lupango na moi grand frère né. Tu es na grand frère bien. Ndeni frère, ngai bien. Nikole bela vient ndeni bien, to serait tous. Ndeni na ina ndenge moko ke. Na kana te pose ka zaba bisa. Ndeni mutu na ngai frère. Mais mutu na mystique. Akimandako bato wa luka ebele escroquer bato bani tutu. Amona na resute. Na bite petiona atanga moko ke soki na moni. Na bite sona saleni. Oh. Na ya ne moko. Na ya moko azoluka ye. Bon, viens na za honnête, ya kosa kate amanda loba vérité. Non, bon, ça va. Ce qui a mon ami, vous savez que si on a besoin de ça va. Na bimisko na fâché. Na samoye, on a 12h 13h. Non, na zozo na kanda na mumbele. On a vendu pas pasteur. Papa inde frère Blaise. Oh, tout ça qui a repassé na salon. Ngana ye tellement mo ils avaient makasi na koti, kokoto na zokota. Frère Blaise pas repassé. Avant na ke na la kaki. Na koti a repassé. Atie antenne A. Prophète Deniles azoté. Na koti, na vandi na ciment. Na vandi ka na ciment. Ola elimir. Na la elimir. Siko Deniles azoté, ya zo repassé. Quand on a vandi, nokobe ndenge sana, abi nzondo, abi kwesa isata pa nzondo. Abi tuma kizakazaka na ye. Après, non mon frère Josué. Frère Josué obanova na ngaba, ovandi suna ngaba te babenga nayo. Mais siko vandi na mumbele. Uti obima sikoyo uti osenga nyongo et puis na nyongo ngo okuti mutango te okana ki ozaki décision ke mutango sozi ko beta ye mais okuti ete okoti siko vandi kutu na se et puis frère moko azo repasser frère Jonah lo bezayo makambo yo sono lo bezayo frère Josué et puis yaka na arche na venu wiser le numéro 2 okuta nanga lobby oui que na fani nye frère Blaise a gagné bien balo bana yo tinga bien mais oui na moni lo bananga. Donc na juste il faut na kende kasi. OK ouais. Kasi na kenda ka. Ogile ouais. Oh. Na kende kuta na prophète Denis Lesi. Siko na ko sandeli nini. Jason Mandé monsieur Beba. Et monsieur Bebi te pendant la vérité. Denis Lesi pena boye. Na lobby ba image ezali tant on a kende ke ba image ezali. Siko so na wanga ni so abimisa image kasi. Oh mon siko. Donc on peut pas quand même cacher la vérité.
a profité ça pour nanga abi frère Josué nazolo ba likambo ya na TV na antenne A na décision nga nazwa ki na motema na bisi mututé na se blaise ka ke na ki ko senga nyongwe pa na Lola frère Lola et sili décision nazwa ki na motema na bisi mututé na komi na kutiete na zongi na koti na vandi ya bisanga outi o koti kutu siko o vandi na se frère mokazo repasser frère Josué na lo ba yo et puis mutabinga ka na téléphone te bon na benga c'est quand vous avez téléphone bongo likanisa nga na motema na benga kasi na sai pe na téléphone te siko alobi yaka problème les ali nzambe ezanzambe moto salo bongo ah on comprendre yaka na wiser le numéro 2 ce qu'on a ça là allez lobby nake na kuti plus de 1500 personnes kombo nanga wana plus de 1500 personnes on a kuti siko liste mususu ba liste zebele na ba liste wana mususu ba ozwa sikoyo nga kombo nanga ezali na 337e personne ngabi nzambe na ngai ba ebisinga na ba protocole ke 1500 personnes nan et puis biso bato toye toza 337e personne dans le fond de 1500 na balong après 300 wana liboso donc 1837 personnes toye pona yamba biso jour à réception et bato pleti libanda na vandi we na nzambe ngano sala nini prophète pe azate wana 11h azate ya communauté mais alobaki ambaka 8h mais 11h na comité allez prière tozo sambela to pese des gens dire pas aye ay ba fungoli nzela pour akota puisque etondaki akoti allez biso to vandi abando yamba ayambi mutaliboso yami bale na monaka abimi te bolonga ba fungoli nzela ote ba liste so to na boti pembeni ngamoko na opona bato bato nano kolo yo yaka OK moka koti yami bale akoti yami sata koti nga 700 personnes yo yaka kota to koti 10 personnes abi no yamba 10 personnes bino ba msubo zelanga po babenga na obima quelque part na zoya akoti na bureau ayambi ti tour nanga pe na kota Josué Zayo vanda na vandi ndai bisinga obi problème na yonga na kutu besoin na tio liboko te pe na kotio liboko te po ozana nguya pe nzamba zana yo na mona mutu na on ezo briller nzamba zana deniles nzamba zana pe akosalo makamba minene na vie kangama na nzambe sambela nzambe kan ndenga solo ndingo zo sambela wana nzambe ofungolo ba difficulté so mona ne se die ici simba kana loboka simbi esili allez na bimi na botolo mikabote botolo pendingi nda simba kana loboka te botolo ndeni par exemple sala banda sala après tango na comment kiona te kasi c'est là tango na bimi ba cameraman ba yendeni na témoigner pe yabite prophète ebingate nalataka na se souvenir chemin na marche courte ya carré ezape yanga te ya frère Blaise frère Blaise lokola azali muke mais chemise angezali mo munene na lati et voilà oh non na expliquer pe ndenge ya profiter pour ngai na ndenge na ye et directement pe ibisinga Josué Zayo tout voilà mais nga na zongi nzamba zo lokumu OK ça va mais non na zo tenter ya kozonga pour na ibiseke makambo ebisaka nga ekokisama tilelo na tindele imanjo tindela ye nga na aussi tindela ye ce que benga nga tokutana na témoigner même devant la télévision ou nini sipongo siko na lobby pona so na ninga mabete wana eza entre parenthèses nakangi parenthèse te nga na tula ka question na ninga mabete OK siko lelo oyoyo soki Denis Lesi abengi yo frère Denis Lesi abengi yo botelemine pe boye o témoigner loko wana na nguya oza nango ozana epeka ndenga koma lelo bon lelo na koloba boye mutu azamutu izana batu musu ba mandaka bien basukisi mabe batu musu pe ba mbalaka mabe basukisi bien batu musu pe ezali a travailler ki na nzambe vi ba difficulté ba problème nguya pesa ni ekiti il faut aluka sur nzambe et ainsi de suite so yaza catégorie ne te nga na ibité bino nde bato ba journaliste na bokili nde boyebi voilà mususu nini ba première fois na témoignage ya bien tipo kasi bongo na koloba nini on ne peut pas cacher la vérité voilà Brad au moins ndenga na sawo na bi ko yebinga bien très bien nga na loba je suis franc c'est ma vie et c'est tout vous comprenez soki na mais ce qu'on a loba nini à part bana to kabona wana
Et si, natie ici ko zonga te. Na mona kana TV. Yo moko mone souté, yo moko yebi ko mone souté. Te façon lobela na zabi. Te na ndeka mabete. Te aza musala nzambe. Soki apengwi. Soki to pe a nzambe remonter. Te na zolo bande na pe sambike musala nzambe. Soki apengwi, to apengwi te. Wana ye na nzambe. Au comprendre ce que voilà. Il y a un album qui bamsu bamanaka mabe parce que ça bien. Bamsu bamanaka bien parce que ça mabe. Bon, si quoi le problème est zawap. Problème est zalinde na intimité à mutu na nzambe. Vous comprendre? Donc to ko sani ba vandi. Bamsu pozo monnaie le lobby. Mais lobby au tia munoko. Au tia loboko na munoko. C'est ça. Voilà pour dire que aza musala nzambe soki abebisa ye na nzambe. Soki obongisa ye na nzambe. Donc si le yo yebika aza musala nzambe. Na bika aza musala nzambe. Yo yebinoka bongo. Bongo siko. Na suki wana. Po nini via bato na kota kangote. Bon, solo bike lelo na témoigner ata benginga. Mais obenga na koloba yango. Siko na changer histoire te. Soki amoni longi oyo Josué Lokamba oya prophétisaka. Et que na bite azabo za lukuta to ainsi de suite. Abimisi image. Alakisi na TV. Siko ekanginga na bimana ni lukuta te. Lukuta. Ebo siko na lobani. Soki na bengi frère Blaise sikoyo aye a témoigner nkamo na lobby po ya zala témoin a lobani parce que eloko o nga na zwaki décision na motema nazoke na nzela ndamo na décision ya ebité na komi kuna ya lobby na kuti yango te na zongi na komi na vandi a lobby yango na TV bat moki mo bimbeyoki soki basala ka manki ona et pas na nga na Monique asala ki manki ona te voilà c'est ça on comprend moi bi manki ona o ka terme na ebi ke manki ona ezali ba prophète belé bazaza nango ebele alors. Bon, siko. Maître supérieur nango. Oui, bien. Maître supérieur. Bon, on a évité ma camarade maître supérieur. Voilà. Petit poteau betaliso. Ya on a lobby, yonde nani journaliste aux mieux placé. Ya ko ma be ba tutu ezolek. Mais ngai na se concentra kana musalo ngalo sa. Lesi. Est-ce qu'on a lobani? Soki bato boko boya. Boboy. Soki bato bondia. Bondimi, mais moi j'ai dit la vérité. Mais toujours on a encore entre parenthèses. Rien que la vérité. Oui, que le belo mo moto bi ayamio 7e personne. 7e personne. Mais la 7e personne on coach bien mona mutu no engela. Aza kuna loko lo bate parce que tu es puissant. OK. On est là, on parle de chiffre 7. La 7e jour Nzamba Pemaka. Est-ce que c'est une coïncidence ou soit ezali coïncidence te. Ezali Nzamba lobé lié pour nangai. Non, il y a un la 7e personne. Pe a benga 7e personne et puis na botama na le DJE. Hey. Chiffre 7 et ça la kamaka c'est pas. Je fais ça au téléphone. Yango siko na zolinga. Chelanga snap. Na fungola eloko moko. Fungola ngo. Aïe 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 aïe. Fungola ngo la tête. Zambe apemaki na 7e jour. Et lingi koloba chiffre 7. Chiffre 7 est la perfection, chiffre 7 est la repos, chiffre 7 est la paix. Amen. C'est pourquoi na moi oya jende to koti nzamba zo recommander biso robot. Wow. Que to sala jeune to prier. Wow. Pour na robot et sala na vie na biso. Bato bele bolandanga bien. Et en dehors de ça, il faut bato bazala sauver. Na moyo. Pe moi to pesa bato batem. Bato bako se repentir et belé. Bato bako ndimela Yesu bako se repentir et belé na moi oyo. Vous comprenez ce que? Parce que chiffre 7 ils ont expliqué le royaume des cieux. Wow. Vous comprenez? Tozali à Tozana 6e, Tozali na 6e jour. Là ils ont les 30. Le 30. Lobby Tozon quand ils ont les premiers juillet. Donc le anniversaire. Samedi ils ont anniversaire nangai, le 2 juillet. Zela. Na botam dans le 2 juillet. Joyeux anniversaire à mon papa. Ah, je suis le Kamakoud, le père de l'église, mais malgré la prophétie et pas les prophètes de Dieu, Denis Les. Ah, comment nous sommes cette vidéo nanga? Na bébé c'était. Ah, il y a un téléphone, on s'est souvenu. Joyeux anniversaire. Ah. Wana nzondo. Nzondo pa TV. Na lobi nyoso wana ngai na vanda ko landa ye na landaka ye mais a prophétiser pour ngai vérité. Yango wana siko na lobi vérité. Yo peta musu a prophétiser pe pona yo. Siko ngai na lobani. Okoloba pe ngo soko zo occasion lobango. Oya lobaka pe ekokisa mitile lo ezo continuer. Yango na mi réservé ko lobama comme susu oya lobana ngai. Mais 7e jour ezali signe ya repos. Ezali signe ya le royaume des cieux. Yango siko mutu nyonso. Ai ba ke tozana mois de juin, tozokota mois de juillet oya zana chiffre 7. Bongi sa vie na yo. Parce que nous sommes, la nuit est avancée. Nous sommes au 6e jour et la nuit déjà. La nuit est avancée. Pour ton compte, on a repos. Ton compte, on a 7e jour. L'enlèvement, c'est très bientôt.
ceux qui vous a distrait, et Talibino, vous allez rester. Parce que ce qui nous importe, c'est le salut des âmes. Ce qui nous importe, c'est le royaume des cieux. Ce qui nous importe, c'est l'enlèvement. Tout chrétien, même si vous opérez un miracle, même si vous avez tout est consort, même si vous avez prophétisé du collab à la nation, même si vous avez un bon belé dans l'avion, mais ceux qui ont raté l'enlèvement, tu vas souffrir au salabo. Parce que vous avez la grande tribulation. Gloire à Dieu. Mais nous avons zolité. Nous avons zolité pour l'enlèvement. Pour nous, ils ont facilité la vie aux gens. Ils ont gêné, mais impudicité, au boy, Masanga, au boy, Mankiona, au boy, Lolendo, au boy. Biloko tona nazolo ba makambo oyo ke ya mabe o mokili bosala. Vous comprenez ce que pour les comment kaka yo gêne ta oza moto vivre aussi moment un franc, un pied dedans, un pied dehors. Mais biso to bo yango. Très bien. Mokili donc toza désintéressé. Na le plaisir du monde parce que le lobby nini et lobby boyé et lobby que celui qui aime le monde se fait ennemi de Dieu. Gloire à Dieu. Alors moi je peux pas aimer le monde. Pas le monde que nous habitons, c'est-à-dire les plaisirs du monde. Les plaisirs du monde. Ah voilà, je ne peux pas aimer ça. Je dois aimer le plaisir de Dieu, même s'il faut se réjouir. Philippiens chapitre 4, verset 4 à 8. Et l'obinin. Wow. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Amen. Je le répète, réjouissez-vous, car votre tanga. Le Seigneur est proche. Amen. Philippiens chapitre 4, verset 4 à 8. Gloire à Dieu. Tala, Nazo Bisabino. Et c'est Philippiens chapitre 4, verset 4 à 8. Verset 4 à 8. Ah. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Oui. Je le répète, réjouissez-vous. Oui. Abandonnez en pénal. Ah. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Ah. Le Seigneur est proche. Wow. Ce qu'on a au Lingna, c'est Pelawap. Ce qui concerne Yanzam. Mon ken le rappelle. Na ken le répéter. Na soka tante. Mais tout yo tamsu na ko ken. Mais quand tu dans le toujours na sepela. Vous comprenez? Stade on a quel match comme ça, on a qu'un dégueté. Na kota no match te banana botan. Wow. Boîte de nuit, na bien tending zalakate. Hôtel na kota. Hôtel na banosa kindumba. Soki yo boy ngana ndimi ngo na banosa kindumba. Hôtel no kota. Na kota hôtel. Obi va prendre hôtel. Na bi va prendre hôtel. Mais siko yo boîte de nuit na kota te. Et ainsi le biloko belé tout ainsi de suite. Au moni na salate. Ba pique-nique na kana pique-nique te. Et plus autres ba plaisir à monde. Donc tala yeso ajunga na 17 ans. Na jita au sala nini te. Bon surtout ezalika nini. Alors c'est pourquoi nazali ko lobaboye ndeko. Makamo na zolo est très important. Chiffre 7 et quoi comme ma robot na vie na yo. Chiffre 7 est ma perfection na vie na yo. Chiffre 7 et pesa kimia. Chiffre 7 et ko fongola yo avant l'enlèvement salama. Avant Yesoya. Na Philippiens chapitre 4 verset 7. Et bani bena et la paix de Dieu. Ah, à laquelle vous surpasse toute l'intelligence. Gardera vos cœurs, vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Que tout ce qui est aimable, tout ce qui est vertueux, tout ce qui mérite l'approbation des hommes soit l'objet de vos pensées. Bon, c'est la parole. Bon, nazanate pongana lubaka, yonde siko yotanga kapo bato ba yobake. C'est ça. Ezabungo. Ah non non. Pour ceux qui étaient na bondo lubanyos. Nyos za mutu. Ah ezana mutu. Gloire à Dieu. Voilà, pour dire que nzamba zali, pe nzamba lingi biso bato to zala bien. Ah Brad, tanga siko Ecclésiaste chapitre 5. Amen. To tanga ngo. Mais Robert, c'est la grande émission. Naïbit aussi ici. Verset 12, hein? Ecclésiaste chapitre 5, verset 12 à 19. Chapitre 5, verset 12 à 19. À 19. Tu aussi ici, Bisso. Mais Michel Bobino va vous kata. Bino, tu aussi ici. Le sommeil du travailleur est doux. Waouh. Qu'il est peu ou beaucoup à manger. Mais les rassasiements du riche ne les laissent pas dormir. Waouh, 13. Il est un mal grave que j'ai vu sous le soleil. Un mal grave. On zamba moni, nzambe. Amoni ma beya grave na mukili. Ma bien ngonine. Des riches conservés. Des richesses. Des richesses, pardon, conservées pour son malheur par celui qui les possède. Yoka. Muta zui bozui. Mais bozui na ye, eza pona malheur na ye moko. Mais à perdre un événement famé, événement fâché, à perdre tout à tika les pauvres. Nano yokate moto azalaka na mbongo, akoma pauvre. Et belé. Nano yokate moto azalaka mo pao na ba jeep, nani na voyager poto azozonga. Alati ba musicien vani. Mais les lots, akoma pauvre. Attention. Le terrain est glissant. C'est pourquoi chiffre 7 est restauré. Tanga. Vraiment. Na 14. Ces richesses se perdent par quelques événements fâcheux. Oui. Il a
engendré un fils et il ne reste rien entre ses mains. Oui. Na 15. Comme il est sorti du ventre de sa mère, il s'en retourne nu ainsi qu'il était venu. Et pour son travail, n'importe rien qu'il puisse prendre dans sa main. 16. C'est encore là un mal grave. Un mal grave. Il s'en va comme il était venu. Banda, tanga 16. Mbalamoko. Naza 16. Voilà. De plus, toute sa vie, il mange dans les ténèbres et il a beaucoup de chagrin. Il a beaucoup de chagrin. Et d'irritation. Ndeko zalaka na mbongo perdre nyonso na irritation na ba chagrin tonda yo. Voici le mot favorable aux kimia, aux rebot et kota na vina. Amen. Ndeko bato ba seka parce que za na mbongo sikoyo bakumisa ka tango zangi bakoma ko seka yo. Mais lelo Nzambe alinga pesa rebot ndenga pesa ki Isaac. Amen. Tanga. Voilà. De travailler pour du vent. 17. Voilà, 17. Voici ce que j'ai vu, c'est pour l'homme une chose bonne et belle de manger et de boire et de jouir du bien-être au milieu de son travail. Tous les travaux vraiment qu'il fait sous le soleil pendant le nombre de jours de vie que Dieu lui a donné. Car c'est là sa part. Ok, 18. Voilà, 18. Mais si Dieu a donné à un homme de richesse et de bien, s'il a rendu maître d'en manger, d'en prendre sa part et de se réjouir au milieu de son travail, c'est là un don de Dieu. Nzamba singa nyasa biso don to vivre bien. Kaka mosalo zo sala wana. Nzamba se pelisa. A se pelisa nga, a se pelisa. Amen. Tant que journaliste. Et quoi silité tanga 19. Nazo continuons. Gloire à Dieu. Donc mosalo sala nzamba se pelisa yo. Wow. Na 19. On vivre peu bien, oui. Gloire à Dieu. Car il ne se souviendra pas beaucoup des jours de sa vie. Parce que Dieu répond la joie dans son cœur. Oyoki, nzamba obotsa ni so passe ndenga botsa ni sanga. Amen. Na ibi nzala ndenge ezalaka te. Amen. Oh na tambola makolongulu yelamba ya bosa na yango. Nzambe akomble ngai pe na mukia zopesa ngai. Amen. Yo pe muto pesa ngai nzamba atambo toliaka na omingi te mo ebiso nzala te. Na ibi nzala te. Lipa ya so ya 500 francs na 6 kango te. Na katikati. Na mingi oloba. Tutika. Tobomba on. Ça va. Prochainement. Tosilisi, bolinga tosilisa tosilisi. Na yebike bazo finga nga kuna ne bazo tala. Bazo commenter déjà Brad Poigny au 4e émission. Nga été ba Joyce na sima, ba Eli ba 4e émission. RL qui to 4 na biso. Émission qui to ko pa na site. Toko sa neni. Ba 4e émission. Toko sa neni. Mais ba tiki to lobela. Josué le Kambati. Na Josué le Kambati vi bolanda ngo en intégralité nyo. Wana pena yo Miso TV. Et puis Bolanda, venez à moi TV. Venez à moi TV. Chaîne Moro na lela mingi parce que Tara ya romo eza phrase. Venez à moi TV. Abonnez-vous massivement donc. Voilà, merci beaucoup papa d'être toujours avec nous. Une bonne émission. Remettez-moi le téléphone là ça là, mais papa kotanga komba dini les sauter. Nga lingi na nga sauter. Pesa nga téléphone just na sisi na sala ga vidéo kotanga komba dini les na vidéo na nga. Eza vidéo na nga kotanga na hotel. Tosisi na biso. Ba numéro de téléphone na bato nyonso bazili bako. Soko otengi papa na 4e émission. Bon, lokolo biso na tanga 4e émission pas katate. Na lobi boye. Pose ngai bien. Naza na 3 numéros. Voilà. Ya liboso. Plus 243 89 91 91 055. Très bien. Donc plus 243 89 91 91 055. Yami Balezali. Plus 243 9 98 17 18 54. Très bien. Plus 243 9 98 17 18 54. Très bien. Yasuka Ezala privé. Oui. Plus 243 421 241 voilà. 0 0 0 3 à la fin. Très bien. Plus 243 421 241 0 0 0 3 à la fin. Soko benginga zingate, s'il vous plaît, tikelanga message. Message na répondre. Amen. Pe okomona ni nzambo sala. PayPal. Hein? PayPal pour achat parcelle. Oui. Achat parcelle. Orange Money nyonso. Nyonso ezali Orange Money, Airtel Money, M-Pesa ezali. Mais numéro ni na PayPal na juta ko kendete. Il faut na kende sikoyo ba zelanga pona na pesa misolo ba fungola na yo pesa prochaine. Ah d'accord. Voilà. Donc achat parcelle comme on dit toujours comme la sunasuka, c'est très important pour tous les gâteaux na somme moko makasi, to somme pe place bien. To chape église, to chata na limité. Place ba bando ki baza limité. Mutumsa benga atinga message bi église le pango église sombo potia na kombo na yo to kombo anani ngabi kombo na ngendeni
eza lupango église eza na kombo église soko kofi te eza église c'est na kofi eza église te kasi ba pasteur misusu na ya église de réveil consort bakufa batika pe mapango lesina lelo na tanga kombo azate bien mon église ezaka na 8e wana yoka si soko kofi wana eke famille ya balalela kango te yoka bien soki nde pasteur atiaki. Permettez-moi de souhaiter joyeux anniversaire à mon papa, que la longévité, la sublimité, la prospérité l'habite encore une fois de plus. Mon papa, je suis le Kambakoun, papa. Vraiment joyeux anniversaire déjà. Je vous aime beaucoup. Vraiment, les deux Awawa. Merci beaucoup. Ça l'est fini. Merci beaucoup papa. Donc, merci beaucoup. Ata secret na mela. Boti na pas secret. Mais le pango ils a la communauté pour to yebi ba église za limité wa. Tombo kufa. Yomo vérifier. Yomo yebi que journaliste. Place au Kendara. Ce temps to ko tsomba lupango, ya vérifier combo soki ya na. Lupango ils a limité place au Kendara. Église wana ils a comme na. Na Kendara. Place au Kendara. Et pas non. Ça c'est prière à Sokato c'est ça. Ça l'est fini pour aujourd'hui. Prière à Sokato c'est ça. OK, merci beaucoup. Ndeko soki olingi ozima inayo osimbi loboko msosani to simba ngai. Amen. Soko lingi osimbi mafuta na osimbi ngai. Soki po lingi osimbi kama boko na ngai. Na bondeli. Nzambe ya Abraham, ya Isaac et ya Israël. Papa, j'ai dit la vérité et rien que la vérité. Seigneur, ce que tu m'as dit, je viens de transmettre correctement, Seigneur. Agis en ma faveur, en faveur de tous ceux qui me suivent. Au nom de Jésus, miracle est opéré. Onction Nzambe latabino. Nzamba lobi robot. Ozwa kimia pisike ozali. Amen. Au nom de Jésus bitumba esila zenga mambu aya akata makam. Na kombo na Yesu mayone koma kisi, mafuta ikoma kisi. Onction lata yango. Omela obika, opakola obika. Na kombo na Yesu Kristo. Miracle est opéré. Nzamba kokisa posa motema na yo. O sepela okoli Isaac, oloba robot. Na kombo na Yesu tolobi. Amen. Amen. Voilà, merci beaucoup. Le biso est sorti miracle wana robot ekota na kasi na biso ekota pe na bato nyonso balade biso. Ça n'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Restez toujours connectés sur cette chaîne, chez Monsieur Télévision, la chaîne qui nous ressemble. Et puis, allez vous abonner massivement na Je suis le Kamba TV. Là-bas, vous ne cesserez jamais d'aimer. Il y a second d'hiver, il y a second souffle, il y a second Joyce. Donc, vraiment, vous allez aimer. De l'autre côté, merci beaucoup, papa, d'être avec nous. Merci beaucoup. Au CPLI. À CPLI. Amen. Mais à 70%. À 70%. Bon. Et monsieur Silité. Ah, kasi betul kalau banin. Tu tema mesti tu kata. Esi na mu. Merci. Au revoir. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Et spécial Sunga orphelin. To soutenir orphelinat Vida. Nakata orphelinat Vida. Bolingonde Vandi. Ndenge okanisi baye bazo telengana. Nzamba pambola yo. Orphelinat Vida. Nzambe atieli sonae awa. Eloko nyonso za nango. Yaka contacter orphelinat Vida. Misolo na yo okabola yango na banani. Orphelinat Vida. Esika bazozwa bana o baza orphelin et baza délaissé. Nzamba sino na moke. Kanisi la orphelin. Orphelinat Vida eza train ezolokota ba orphelin botie essence po ekoma la destination. Nzambe na lola mona bino pambola bino vraiment azongisa ya ebele vraiment na oyo nyonso bosalaki lelo toyesu na lisolo mosusu kosenga na bino ke tozweli bana esika ya monene tozweli bana esika ya kitoko tozofutela yango chaque mois bana na biso fo balia bana na biso fo bakende classe bana na biso fo balata bana na biso fo baza propre nasepelaka na donner oyo bango bayoka mbongo na Nzambe et puis basalaka Nzambe asengi parce que c'est eloko Nzambe asengi na yebisaki Nzambe tu m'as donné cette vision mais je vais pas travailler toute seule bah bosa le cas ba provision est tout autour de moi Nayango soki olingi osunga benga biso na plus 1 64 75 33 43 10 topé bengi biso na plus 243 97 666 66 04. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya chez Bissou TV. Oui malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Napesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir.